famille. Dans ce outil, il faut apprendre. Tu apprends toujours. Pour rater l'éducation de la famille, vous avez un musala. Pour rater l'éducation de la musala, vous avez une église. Donc on apprend partout. Tous on a kaka tous landela kaka biso pe tous on a bien biso. Ça veut pas dire que biso tous parfait non, mais on fait un effort. Il y a relaxation. Moi c'est surtout artiste. Pour arrêter dans tout le temps nous poser les balles, nous discuter là yo, la balabala aux alaka, bien en zéla, mon tout le monde est fan de roya pena reprocher. Ah, en zéla na yo pose ça maramba bon. Les a déjà sonné donc moi si so ça déjà dans le mot boy. Il faut savoir se comporter. Pour éviter la discussion, éviter les débats inutiles, pour soit dans la bateau, et si vous avez faux exemplaires, autant on toujours les canaux TV, pour ça on a vu sur les gens, on a autant on les cas, pas respecter on a Maman présidente, Marie-Hélène Lota, vient à diriger l'association des femmes artistes. Na gauche na ngai eza na Darling Palata yende azali chargé ya protocole ya association des femmes ola landi ezali maman acoustique ye azali chargé ya social ya association des femmes si ma maman acoustique tozali bongo na Suzy Bantou oyo azali bongo secrétaire juste adjointe ya maman Evelyne Zidane. Si ma maman présidente tozali bongo na Monsieur Pechama oyo azali bongo relations publiques et association des femmes artistes. Tozali na Sandra Kitenge oyo azali chargée à finance. Bazali dirigé par maman et Bakata ou azali présidente chargée à finance. Evelyne Zidane yé maman Cocotte. C'est ça comment. Na kati na biso tozana na danseuse po azali moko na biso nana ya Zaiko ya Yanyosh azana kati na biso tozana Tatiana Ania pe azakati na biso et puis tozana sculpteuse moko Solange nakanisi azape kati na biso ba tobengaki nombre moko limité po ezana mo point de presse nakanisi mbala sema bongo na bango nyonso to présenter bino tozana danseuse nakanisi na sénissement tozaki na ye tolongolaki salité na ye tozana Ania na première réunion tosalaki kuna po na sénissement Ania azalaki c'est place bao bazaki image bamonaki ye tozape na sculpteuse moko Solange oyo asalaka bikeko tozana ye ati alors comme on a dit que ceux qui sont sur la biso moko aussi parce que madame to benga presse pour presse les accompagner à biso à ma caméra sur tout ça alors poto banda peza to poto vraiment na kati ya vite ya sujet la biso na popé sa parole pas Caroline to pas côté les marques donc ça toujours le coup pas parce que yenda za même ya temps peu ya circonstance ça la volonté na biso te mais ma casse na ye parce que va faire un programme mais va venir la destination qui donc quand on la destination ils a la volonté mais ça la volonté à l'état de la question c'est combien
Père de gloire, nous te disons merci. Je te dis merci Seigneur pour la présence de tes chrétiens dans ce lieu. Papa, mingi balamuka ni baprogramme lokola biso kasi bakomi na destination te. Yo oyo osali ke tokutana na kati na esika oyo Nzambe na l'église kombo na yo bobele mpimisanga. Nzambe, sois béni à jamais Seigneur Dieu. Nyonso oyo eza kokumisa kombo na yo te papa, je déracine ça au nom de Jésus. Nzambe kombo te ya yo ekumama na kati na esika oyo Nzambe. Papa, tika ke oyo kokoma na monoko na biso. Ma réponse est pour répondre à Nzambe. Et puis en 20, castons la fruit nango dans les jours à venir. Seigneur Dieu, notre seul but c'est toi. Seigneur, là où il n'y a pas l'amour, tu n'es pas là. Moi je sais que toi tu es ici parce que il y a l'amour parmi nous, Seigneur Dieu puissant. Papa, guide-nous. Seigneur, peu importe où va koloba, peu importe où va koloba, puisque tu veux que ton espoir est pas là yo et que ça l'a enfanté. Papa, nous sommes tous à parole de découragement. On peut décourager à faire Nzambe. Toi aussi qu'on baby c'est mon papa au nom de Jésus-Christ. Papa, naza ko boucher ma tête, on se tient dans les ondits. On se tient pour décourager ma femme. On se tient pour détruire l'unité au Nzambe nangai. Papa, moi je sais que c'est toi la presse de la paix. Nzambe, zala guide. Oh, surtout que le bakawa, et ça la volonté na yo, et que les blessés tes papa na yo là, et que les pona est construit au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, et nous disons tous gloire et louange à toi Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci. Moi c'est nyonso oya bengami azali artiste, azana kati ya fa. Oya bengami azali artiste aza mwana mwasi, to bika ba to théâtre. Okoki kozala danseuse, okoki kozala peintre, okoki kozala batteur ya tam-tam, soki nani ozali mwana mwasi ozali artiste. Alors, on a tout continué programme na biso nazope sa parole et pas ya maman présidente. On a bien mot ya bienvenue pardon et puis là mot ya circonstance ya événement na biso. Afar oye. Oye. Afar oye. Oye. Afar oye. Amour, travail, émergence. Amour. Afar oye. Oye. Ok, maman présidente tu as la parole. Merci. En tout cas, na pesi bino vraiment botondi mingi. Afare! Afar! En tout cas, na pesi bino vraiment botondi mingi. Mokolango vraiment yango ekoki. Nakanisi to bengisi bino po na Afar. Afam eza association ya ba femme artiste. Oyo bongo ekambami na ngai. Nakanisi po na kobanda vraiment na mozindo. Likanisi ya Afar euti lelo nakoki koloba soto bito zonga nango ne bandeli tokoki kende lelo ata ba 10 ans. Nakanisi ba misusu tozalaka na bango lelo bakota na se mabele. Wana tozwaki ka likanisi ya kosangisa basi ya théâtre. Mais na lisungi ya ngai pe ya mama Sarah Musau oyo asalaka pe kala mekufaki biso pe to bandaki to kataki to pusanaki vraiment musika te de yambalo yo to lobino to benga ndeko songolo fakala to sangani biso nyonso nde to bimisi bongo Afar. To bandi Afar le 3 janvier 2019. Nakanisi lelo toza le 17 mars 2020. Bo calculer to sale pas même ata une année. Yango nde to lobaki ke na bit Afar ezali liboso autonomisation ya femme artiste. Tolobi ete basi o bazosala musala oyo aza artiste, ezala za danseuse, ezala za peintre, ezala za sculpteuse, ezala za soki nani, ezala za femme chanteuse. Donc biso nyonso tout toza ba artiste toza ka na bit moko. Yango posa na biso ezali tozala ba autonome. Autonome na sens nini? Nakanisi devise na biso bolandi yango. Amour, travail, émergence. Nakati amour social ezakuna nakati. Tolingi biso nyonso tout ba femme artiste toyebana. Moi si moko tazala kuna zala isolé ya mususu likambo komela ye biso nakati awa toyebite. Baka ezali ebele oyo Afar déjà asa traité. Nakati ya social kuna tolingi bana na biso pe bayebana. Nakasi nakati na biso a toi déjà na ba danseuse. Toza na ba peintre kati na biso nakanisi à la longue beaucoup découvrir bango ba danseuse ebele za ba o baza libanda baza na kati na biso.
tolingi bana na biso pe toyeba bango tolingi lobi soki moko na biso azwi likambo na kati ya bolingo toza nango ya biso moko basi oyo batia biso toujours ke toyokanaka te hypocrisie ezali soki likambo ezali na kati ya bolingo nyonso tu toyebaka kobongisa yango. Et puis na kati ya travail tolingi artiste avivre na musala na ye toye na Congo oyo tozosala musala na Congo malgré vraiment gouvernement na biso ezoyeba vraiment kotia biso na ba place oyo ebongi te mpo na batalent oyo toza nango mais tolingi artiste avivre au moins na musala na ye ke na musala na ye aye na talent na ye à part talent na ye baescroquer nzoto baescroquer esprit na ye baescroquer makanisi na ye na kasi biso surtout toyebi système abattoir yango nde toboyi tolingi travail ndele sa artiste musala oyo tozosala na bisika mosusu tozomona ndenge basi bazotombwama so tozotala bandeko na biso baza libanda tomona basi nde bazosala musala oyo ezokende liboso na kati ya musala oyo tosalaka na Congo soki mwasi aza te ezalaka ere mona elengi te lelo orchestre nyonso to ekóma na danseuse so danseuse aza te donc eza lokola miziki wana ezosimba te eza na basi mosusu kati na biso bazosala misala oyo todécouvrir bango nanu te baza ebele yango tobengi biso nyonso tu tosangana mpo toyeba kovivre na mosala na biso l'état na biso congolais ayeba koreconnaître biso. Et puis émergence toremarke ke na kati ya mosala na biso oyo toza na basi mosusu mpe batangi classe bapusi baklasse na bango mosika toza na bato oyo basali coupe couture oyo lelo baza na modélisation na stylisme mpe modèle donc bazocréer bamidele na kati ya mosala oyo. Et puis na kati na biso surtout toza na basi oyo batangi baklasse baza baprofesseur na ina baza basi me basalaka théâtre toza na bato oyo basali médecine science infirmière baavocate kati na biso bazali tolingi à part théâtre mutu na musala na ye ayeba komata akende bongo musika musala na ye emema ye musika à part théâtre soki omoni ke oza na classe mosusu osala te okoki mpe koluka koyekola lisusu mpo omatisa mosala na yo nakanisi baformation ezopesama na kati ya baobjectif na biso toza na renforcement bacapacité toyeba vraiment na kati ya mosala nyonso tu eza na badiscipline nango toyeba korespecte badiscipline ya mosala wana mpe mutu na likanisi oyo azalaka nango akoki kozala na théâtre malgré makoki eza te mais à part théâtre akosa pe eloko mosusu toza na bato mosusu basalisi bamaison basalisi makambo ebele batelier donc balongoli chômage na ndenge na bango mpo batie bato bazosala na bisika wana donc mutu oyo aza na mosala théâtre asuki kaka na théâtre asuka bongo te lokola mokili yango donc gouvernement na biso ezoreconnaître vraiment batalent na biso te ezoyeba vraiment kopesa biso esengeli na biso te mosala mosusu oyo mwasi ya théâtre azosala na théâtre ematisa ye lisusu epropulse akende bongo mosika lisusu ya koleka nakanisi oyo nazalaki nango moke ya koexplike bino nanu yango wana merci. Merci, Maman Présidente. À part Oye! Oye! À part Oye! Oye! À part Oye! Amour, travail, émergence. Merci, Maman Présidente. Oyo Kindenge, Maman Présidente, ça va vous expliquer. Alors, oui, mon avis sur la circonstance, bienvenue à parler de Képé sur Afar. Mais tu reçois qu'à Bomoté, on repère sa parole et pas à Zidane et Bim. Oyo Azali, secrétaire P à Afar. Asa na makambo bakisa par rapport à Maman Présidente. Parole eza na maboko ya bande kwa frère bonjour hein. Bonjour. Problème biso za na tokoki ko bakisa eza que to tirer o nyonso tout Maman Présidente oti koloba englober nyonso tout alobi nyonso tout o ezali Afar sur l'autonomisation de la femme doit se prendre en charge. On doit se prendre en charge pour moi si aza lumière. Moi ça za temple et c'est comme moi ça zali ebana que moi si tout azawana. O tozomona eza violence. Comment beaucoup de choses bunda contre la violence faite à la femme. Et on biso na domaine na biso tozobunda na pour la violence wana bazosala na surtout na bana o bazoya biso to landaki vaguement tozali ba maman ipala ba papa bazalaki ba papa molanga pembe après to komona ba maman biso alinga ba maman bolingo baye ba maman mopepe atika biso imona bango pe mana kimia va bali parti et na besengo poser lombe bazali. Après vendre biso et commis après biso et la génération montante sur les photo pe sa chance. Nandenge o biso to bateau to landa qui au moins bango ba travailler qui très bien.
biso toye bato bazoya nsima na biso qu'on se le dise tozokende pas trop bien yango lutte na biso eza wana na violence wana oyo bandeko bazosala na basi bamisusu bazoya bazali baignorante bazoyeba te aye ayebika ye na ye kosala théâtre okuta na place moko boye mpo bamema ye mpo balekisa ye il faut azala victime mpo balekisa ata na tableau moko to mibale il faut azala victime vraiment tozodéplore situation wana ezoleka cede trop yango wana tozosala baconférence oyo tozoloba sur basi mwasi il faut miyeba autonomisation tozosenga yango toza nango parce que tosengaki nanu parité émancipation de la femme on doit réfléchir sur ça soki moto aye kosala mosala seke aye mosala ele capable soki azokoka te bakoapprendre biso tu toaprenaki mpo lelo tosala yango alors soki mwasi fo azala po aleka na place wana fo azala victime on dit non afar biso toboyi yango eza parmi balutte na biso tozobunda mingi mpo na génération montante oyo ezoya ndenge bozoyebisa biso bopesa biso la remarque insanité na scène costume vestimentaire na biso na scène ndeni tozokendele vraiment vive à phare nzambe merci tosenga nzambe merci ndenge apesaki ainspiraki bandeko oyo toza lelo na kati ya phare oyo mpona kobunda vraiment lutte na biso eza susu makasi contre la violence faite à la femme mwasi azoya na monde na biso mpo asala mosala mais azozala victime na baproducteur na bandeko na biso mibali bazorendre bango service te mosusu mpa koya basali ye bongo bajoue se mpe kaka tableau moko epuis baefase na bango ye akoleka lisusu te entre temps akokozwa malade akokozala te na likambo moko boye eza vraiment danger mpona bana na biso basi bazoya yango wana tozolobela point oyo mpona violence faite à la femme ko mboka mpe eza na point wana vraiment tobetisi te mpona point wana merci mama Limatis. Afar oye! Oye! Afar oye! Oye! Afar oye! Amour, travail, émergence. Vraiment, on a besoin de presse, je crois que Boyoki, dans l'ensemble, et l'autre, maintenant, parole, les gens dans ma boucle. Donc, maman journaliste, ma papa journaliste, Bazalia. Oui, elle m'a posé question sur quoi qu'on pousse à la Awa. A posé question comme ça, dès que Bazalia, maman va comité Bazali. Ok, on a passé quand même la présentation, hein, pardon, il y a membre à comité. Hein? L'État, il y a un tobo, ça n'a qui dernier, il y a beaucoup de téléma. Maman présidente, pardon. Gardez une minute, pardon. Maman présidente. Maman présidente, au côté les mains. À tout Seigneur, ton honneur. À tout Seigneur, ton honneur. Maman présidente, Marie-Hélène Lota, Yende, Azo dirigé l'issue de l'association des femmes artistes. La gauche nangai, c'est la Darling, Palata. Yende Azali chargé, il y a protocole, il y a l'association des femmes artistes. Ezali maman acoustique, il y a Azali chargé à social, il y a l'association des femmes artistes. Si ma maman acoustique, Azali Bongona, Suzy Bantou, Oyo Azali Bongo, secrétaire juste adjointe, il y a maman Evelyne Zidane. Si ma maman présidente, Azali Bongo, la Ursule Péchama, Oyo Azali Bongo. Relations publiques, et association des femmes artistes. Vous allez la Sandra Kitenge, où vous allez chargée à finance, vous allez dirigée par maman et Bakata, où vous allez présidente, chargée à finance. Evelyne Zidane, yé maman comment? Evelyne Zidane Azali, secrétaire Nakati ya Afar. Donc, Nasimatoza na Maman Bijou. Maman Bijou Azali pe Nakati ya relation publique. Maman Bazo Salana ba Ursule Péchama. Maman Alinga. Maman Alinga Azali parmi ma maman sage. Ma conseillère, ma maman bazo tombo la affaire. Pour moi la affaire même si on a kaka ba jeune non, ba tu bazo chapeauter penzer loko union so ezali ba maman linga bazala ba maman boli ba maman bipendu ba maman pembele maman poka maman chako ba maman na biso nyonso ba maman sage avant toute la décision to kenda ko solana ba to soli na nzambe to soli na ba ah oui boete boye
parmi ma maman. Mais tu retrouves présence de l'artiste Moussou où le rôle de musicien, où le rôle de peintre, de sculpteur, ainsi que les autres. Alors tu retrouves juste Kaka Batu ya théâtre. Tu y éviter ce qui est discrimination, Isa, la carte Makamwango ou bien comment. C'est ça ma première question. Mon tout ami balé Zaboué. Ok bien. Oui, ça va. Merci. Mon tout ami balé Zaboué. Le lengue nini, moi si à théâtre, à koki ko tambour dans la société. Merci, Bandeko Moussou Baloba. Ok, Jenny a posé question, Mibale. Alors, à mon inakati association des deux abonnés, a retrouvé la biologie kaka, ma femme comédienne. Est-ce que, danseuse, nani, drummer, nini, il n'y a pas si peu bazali? Question à Yadimoso. Nani a quoi répondre? Maman présidente, vous avez la parole. Merci, Jenny, mon ami Batongo. En tout cas, na sepe na question na makasi. Na kati na biso tozana na danseuse po azali moko na biso nana ya Zaiko. Zaiko ya Yanyosh azana kati na biso. Tozana Tatiana. Ania pe azana kati na biso et puis tozana sculpteuse moko Solange. Na kanisi azape kati na biso. Ba tobengaki nombre moko limité po ezana mo point de presse. Na kanisi mbalasima bongo na bango nyonso tout représenter bino. Toi la danseuse na kanisi na sénissement tozaki na ye, tolongolaki salité na ye, toza na Anya na première réunion tosalaki kuna po na sénissement Anya zalaki c'est place ba bazaki image ba monaki ye, toza pe na sculpteuse moko Solange oyo asalaka bikeko toza na ye, atindaka ba cotisation na ye, apesaka mbongo na ye ya fin du mois ya caisse, mais nani vraiment azwa qui a kozana biso elongo na réunion mais na makambo nyonso tout azaka na biso. Merci. Ok, merci. Maman Zela, question Evelyne. Il faut apprendre, tu apprends toujours. Pour rater l'éducation de la famille, on va dans le musala. Pour rater l'éducation de la musala, on va dans l'église. Donc on apprend partout. Tous on a landela, kaka biso pe toza mabena biso. Ça veut pas dire que biso toza parfait, non. Mais on fait un effort, il y a relaxation. Moi c'est surtout artiste. Pour vous arrêter dans ton temps nous poser les balles, nous discuter là yo, la balabala aux alaka, bien anzela mutu mo bo fana roya pena reprocher. Ah, manzila na yo pozo ça mamba bo. Les a déjà sonné. Donc moi si so za déjà na lo mo boye. Il faut savoir se comporter. Pour éviter la discussion, éviter le débat inutile, pour soit dans la bateau, et si vous avez faux exemplaires, autant on toujours les canaux TV, pour ça on a vu sur les âmes, ça va tirer. Autant on les cas, pas respecter on a mis ça dans l'eau. Donc les aliments quand on dit au lac ça, il est une nouveau variable. Pour qu'on rate dans la bino, attendez on a mis ça là aux accusés. Ok, merci Fallon.